Papa, maman, bande kombote. Na liboso na bino lelo, kosenga merci mingi, na encouragement, ok, pe na soutien oyo ke lelo bopesi kati na ngai ke na kumba bino na libération, ok, ndenge tozokoma na libération. Nazana message moko ya kopesa na bandeko nyonso to bachanga na mabondeli, mama na ngai, ok, nzambe na kufato, nzambe na salaka. Na mama epele o bachanga na abondeli na bango eloko ke leki mbongo eleki makasi nyonso tu eloko ke zo libérer mboka na biso. Ok, na ingana pesa no message ke Saulu akwei ngonga ya Saulu esili. Saulu aza susu na puissance te, Saulu aza susu na nzamba pesi mo Congo, nzamba pesi Kabila mo Congo, nzamba pesi régime mo Congo, nzamba bongisi terrain oyoyo poke bino, ok, ba mama bino basali ya nzambe otambo samboka na lobi. Ebele na bino bolobi ke alobi bongo pona nini, abandi bongo pona nini, na bandi bongo pase ke nzambe ona sambelaka akufate na amona munene nae, na amona munene nae na kata peuple na ngai, na amona munene nae le temps que nazo soana ba sodo nyoso to sololi na ba soda na kankokolo, o sololi na kanchachi, o sololi na kalufungula, o sololi na badadingo, o sololi na bamsuba na kama Mobutu bacha le Kabila, o sololi na Takibo Mango, o sololi na batu baza partout. Okake biso ba on soza na monoko moko. Lelo na liboso na bino pona kotalisa ke libération mboka na biso za na maboko na biso. Saula kwei, Saula commence la mangungu, mais pour mangunga Saula sala etika biso nde bana ya mabele oyoyo. Il faut to réagir sikoyo, to réagir par informer peuple na biso, to vandi vi na biso memba ya nkuku, to tamboli mabe, to tamboli na mwinda te, to tamboli na molili. Yango lelo ke to memi de la memi torche lelo mwinda oyo po to cha éclairage, to cha lumière, yango ezo choquer bato ebele. Bono muta so liboye. Oui, il faut choquer ceux qui ont namboka oyo ke ceux qui masaza na zema bomba no secret. Maman na botaki, abote mon colonie. So to déjà culture wana, culture à surprise wana. Ya on est pour mission de tozaboy. 20 ans to sali à secret, o somi moto kana o bombi. Oyebo o bombi, sur le temps que to bombi. Et le président Ngamoko, et le président peuple. Mais tellement, ok, Zambaza Mwinda, Mwinda où il faut éclairer côté Batudio Soto. Mwinda où il faut éclairer, il y a libération, côté à Kouchnio Soto. Zaka pone un nombre ya batute, ya bana ya bate. Ok, lelo Zambo, maman nanga sambelaka. Asali ke nga lelo na tele, manaza liboso na bino, libota nanga sacrifier ngai. Eloko bat musuba ndima kiti ba ko sala ngo meto ndima nini ya ko sala ngo. Leo na sengi pe merci mingi na nzambo mama na nga sambela o penga na sambela kwa kufate o kia sali ke batato nyonso tu baza na sima na ngai bachanga loboko ba membre na ngai nyonso tu na ngongo nyonso to zaki na ngoya ko ekola bonne gouvernance ya ko ba formation bazaki wana pe ya ko ekola nzamba za kati na bango yango ke leo na ngaki nzamba na kumbama. Leo libération mboka na biso za maboko na biso, za maboko mpayate, za maboko na biso. Lelo libération mboka na biso, ok, ezo salama ane oyo soki biso nyoso tuto ndimi na puissance nzamba pesi biso ke toko kisayango. Na kosola lelo na kopesa be étape na ngai ba solution na ngani nonga na za nango pe na zo mona parce que tant que na za na terrain awa ke lento eko changer makam na mboka na biso eko changer pe ndenge nini na facilité ndenge nini. Saba intervention nyoso toke o banguna bachana mutu na biso même bato babomaki biso ba ndo zopesa solution pour na mboka za na sens te. Arrière base o zala na nibo za arrière base à quoi pe ya nini ela si buzoba ezaki spe niveau ya mayele pe maturité muto azolo bango beta zo peso conseil wana za nango. Mboka na biso Zaire Congo Zaire tika koza na armée te mais koza siko na armée ya kitoko ya makasi ya bwanya ya bato ba osala guerre différent ba comprendre guerre ezanini
Ok, eza bato te ke batangaka, mais bato za bato batangaka ba comprenaka. Donc eloko tozo bundela. Lelo ke nzambe o mama nanga salaka o ngana sambelaka. O koko nanga sambela koko nanga malula sambelaka. Asanga lelo na telema parce que na moni souffrance eza nini, na yebi souffrance eza nini, pe na moni bomengo eza pe nini. Na botami le 2 janvier 1983. Papa cascadeur. Dès que nous sommes papa, nous sommes au nanga lelo, pour me bana na poto. Et là que ça nga passi, que le que ça nga na télé m'appelle lelo, que na télé mandé na télé boy pe tous solution tous ensemble na bino, que na commandé opération ou ensemble na bino. OK, pour na bino ba trop pour là. OK. Et ça que na col la famille pauvre. Pauvre les aki na choité, pauvre les aki majorité en boka na biso na ngaba wana. Je ne sais pas quoi que batala ba monango. Koko akufa ayeba bomengo ezani nite. Mais batu mususu bazaki kotambo samboka tant koko azalaki jeune. Bango ba pasi wana ezani nite. Koko aboti papa. Papa nanga pa koli na même système wana. Na bana ya ba Kabitatu, ba Tshisekedi, ba Kabila, ba tanga bango, ba Fayulu, ba tanga bango batu nyoso toko ko tanga bango wana. O lelo baza na politique lelo. Weza jugement na ngai ke loko nyesa nga na télé ma pena changer loko na changer ngo. Koko ay baki bomengo te koko la mukaka chaque jour na tongo 5h30. OK na parlement parce que milangi. Awozonga ba KTP na mbonga mukia ndozo na mbwana wazo KTP sur taxe. Koko mwasi ateka mafuta ngombe ana wenzangaba. Ame mafuta ngombe na momboka muke bazana ngo wana asumba ta mafuta ngombe chana teka wana bon we kure katani commerce de kwei. Atata bana wana na bana na bango so vivre na bon normal na bonga taxa koko na ngai. Biso lelo tokomi na ngonga to katalien ilo nyoso za nepandeza pe na suka. Lo que biso bana babola bana ba réfugié auto bandi libanda auto tozonga mboka na biso our home. OK, to bito katana non. Tota mutakala na mboka na ce problème ezani na mboka na biso. Toza iska toza ba pona nini. To iko vivre vie na biso la question te. Pourquoi ka ba réponse la question. La réponse est dans la question. Question liboso. Koko, wando la mukana tongo chaque jour. Wando kende wenze. Na age nini yo na koko mobali bozaki bosomba kindako yoyo. Koko atalingai. Abindako na biso na somba kiango la nazaki na 22 ans. Koko na mwasa na 17 ans. Et choqué ngai. Natali mpanzi na ngai. Natali mwana ya 19 ans à 17 ans, distance en Zambie à Moki. Ta fourchette en combo dans un moteur. Et pas ni singai. Na télémi de l'eau. Parce que bateau va quand en otage. Les abats occidentés, les abats belges, les abats somoko. Na groupe ya bâtiment quoi à Mouké. Bana battement comme mon cœur bakangi biso en otage to vanda to raisonner ska yo sali papa noko baby Kinshasa bien kengai pour ceux qui na tata nanga ya zaki boxer ay bay maître boye ay bay maître chiwara ay bay maître nani bon mais ce non papa na ce boye bay maître wana na 97 na 14 ans so nga mwana pourquoi lobi na 14 ans na telemi na kies na mabele na bino moko pour éclaircir bino que ah papa est-ce que votre na poto ima kambando lo bake koto bato armé jusqu'au dente baza jusqu'au dente na kena kanko kolwana ba nyos baza les changement colonel moko auto ko fa dimanche ba kunda ki wana baza bon baza les bon changement l'état major général ba nyos baza bon changement na kanseta bon baza bon changement na church baza bon changement na badading baza bon changement na kalo fungula bazana bezaba mona changement so eloko bachaki na mtu na biso eze eloko to kanisa ki te réalité za ndenge mususu na katamboko yoyo
lelo na lingi ke toza la génération tokata lien auto créer ta classe moko ko za classe moyenne na bomengo toza nango ngonga yango yoyo ebele na bino to cha confusion na mutu ah Kabila wana abo makabatu Kabila wana Saula zate Saula obo masuza mabela bateke ote ngonge koki ngonga purification to purifier makila sike banda ngongala yango yoyo ngongala re kokike biso bakoko okay tono tinda bakoko na biso mbongo to yum dans na poto comme tinda suko kombongo ngonge kokike ba papa na nga ba stopper pour travailler des jobs pour dans un soin ya bandeko baza awawa ngonge kokike mama ba conteneur onyosto tinda ka awawa okay nyangala 4 ans la soki ba chaye na nini na matadi wana o déclarant wana ba aventurer ça ma lisusu te biso bana metolbi it's enough is enough banyangala 4 ans kase baza makasi te baza ba individu bavana na mapango okay na makampani mwe lupango moto eza moto eza ba individu wana toza biso toke guerre te ba cha conscience na bino na mutuke so lingo changer makam na Congo ba pesio mathématique moko munene ba mindele ba pesa kambongo siko ba politicien soit disant ba politicien ba grand politicien Congo comme mindele ba pesa bonbongo na poto kas po biso to vana na poto na pesa bonbongo na poto nothing ce que ça la rapona mbongo ba papa ba maman ndenge toza na miso akomona toza na miso akolela te po yango na tambo sabino bongo ke toza na miso akolela te toza na miso akomona ce que ça la pona mbongo ba te pele o boyi batambongo ba leki tatana nga pauvre pamba okay ba ngaki ba comme président ya mboko yoyo ce que ça la pona popularité ba te pele o boyi baki ba ngaba za populaire ba président ya mboko ma pele oyo ya ngana yo za likamba popularité te za pele likambo pe ya mbongo te toza na miso akomona toza na miso akolela te bana bavana na Amérique biso bana bavana na France bino bana bavana na biso ce que nous pensons que ba noko ba utaka awa leba kena na France be na Amérique ba kenokuta na ba autorité kuna ba kekuda na accompagnement ba ah kuna mboka na biso ça combien fofu et comme na 1000 francs oh écolo et comme na 1000 bon to changer bon te ba kena bon ça le quoi na te banyanga kato belé bagangi oh transition sa Kabila mais banyanga kato ba komi wapi ngako kwazo kufa sans hôpital côté za la côté pour na bango soins médicaux côté za la te banyanga kato yoyo ba kende kenda vutukuta ba kenda vutuka ba yi passe no ba yi passe ngate ba yi passe kiti kwa la te ba yi passe te ke onga koko na nga ba yoka ba yi ba passe wana te ba yi passe au biso to moniter raison moi na 14 ans tu comme ça 34 ans les yo oka ka za guerre na mboka so bazo violer et traumatiser biso bana ndenge nini bino bokoli na 70 bien na 60 bien na 56 ti boko mana na 7 vile mneza kindeni to ko sa conscience na biso to sosola to bana mo vérité ngao na 14 ans ti na comme na 34 ans siko na bana 7 ni terreur ni do la kesibiso des millions de morts force commune ni bon kota bana ba camarade na bino ba camarade na ba kosa ki bino ke za ba multinationale parce que belé na sope na poto to boy ko intégrer to comprendre poto ngi fonctionner ndenge ni mais to silika mbala moko multinationale pour chose zo loko to zo kon kambala moko na lingi kena lo ba boy pour ela musabisonalo to comprendre to ni to kende wa pe to za wapi pourquoi to za na makambo to za na ngolelo pourquoi to za na buzobo to za na ngolelo Nalike mbula oyoyo eza mbula oyoyo ke tokosila na soi-disant to bengaki ba gérant ou bien to bengaki ke balobi na biso miti faut to kanga bango yango eza ko trahison ba trahir mabele oyoyo na yango ke ebele boza ke solution ngezani solution ngai eza moko solution eza ke tobo mabango eza compliqué te ceux qui ba parents na biso penza ba papa bozolanda biso so boza na souci na bino papa oyaki na poto na ajni na chino kota tata na ngai
On a évoqué qui n'a pas âge de 40 ans. Si on se qui travaille dans Porto, travaille combien d'années il sous 40 ans, 20 ans? Si on a 20 ans, l'air au cours ça 65 ans. Après ce retraite, on a un bon goût, qui est au vivre nango, on a fout un d'accord, on a fout un nez. Tout raisonner. Mais ce que tu vas quand il en otage, ils ont pas la classe nabino. Bateau betato, mon ami, on a nyangala 4 ans, tu as quand il va se en otage, awawa. Ndélité. Soda rwandais, mon quoi, non. Mouta fouta phare de ces Congolais. Mouta kende sabat na kankokolo Congolais. Mouta compliqué, bateau pour pas que kunda motu. Ce bassin à ta phare, moro et kunda motu, ta compliqué Congolais. Mouta sakali na avenir à battre, na futur à battre Bakoufi, ah na Kinshasa pour rien. Congolais. Tout ce sola. Jeunesse. Ceux qui te limitent aux solutions, on a une solution, mon con. Tout bon, ma opposant, tout bon, ma paix, pas ta pouvoir. C'est une vérité. Baza mouké, bakoké sa désanté. Surtout tout côté ça, bangata na nini na Kamanyola, na nini na martyr. Ok? Place au tigata, sur tout côté ça, bana la samba, bon ça la plainte. Ce que Kenze là, on a autres personnes, et là, on a pour la génération, et pour Kangola biso, et catalien, on a une tocate à pauvreté. Ok, to koli na pasi, et je continue à passer. Na kolba, to passe qui na route na nini wana. Oui, na cause en États-Unis, cause en année, na Belgique, to za qui wana qui, to kolia, ne awate, réalité na moni za awate. Bon, oui, pourquoi peut plan ça à l'Ikambote, peut plan ça à l'Ikambote, pas à qui informer, tu vas informer, ok. Soit disant politicien, tu ne sois comme Ngaba. Tu ne sois pas kota balabala ya nini ya kauka, ou bien kota balabala awa ya nini ya mumbele, ou bien soit comme attaque na boum, pas comme na bangote. Tu n'es pas là foufou za combien, ayeba na ngote. Ça combien foufou za combien ebi na ngote. Ça qui a makale za combien, za kuna tana ete, parce que ko solo la ngote. Parce que koko na besoin dialogue. To dialogue to bongisi na nini. Pour investir dans un emboka, tout melaka mbongo. Les policiers vont frapper, les généraux vont frapper. Les policiers vont généraux armés, les généraux armés vont frapper. Rebelles, azana est qu'on a frappé. Que tout comme une génération mon coup là, et l'autre tout comme on a frappé. Mais tout ce vie, il y a combien de bateaux? Angers, Bissomoko. Ok, so oh expliquer encore mais madame Niki, madame Nimbo. Yo kutoza député, mutaza député na Kinshasa aux ambon ko le mama nanga la mkana 5h du matin zonga na 4h na job. Ok, non pas au vendre comme député aux ambon ko le mama nanga. Plus de $4,000 par mois. À ça la kanini. Combien de batbayana bakisi, conteneur à bakisi bayana pour sauver peuple. Mais individu moi Congolais kanyango ah te bakisa na obémate il faut payer sa douane bakisa il faut payer sa 7 10 non payer 10 000 8 000 de kuna pas payer ça pour faire banane ba éviter que banana passe la commerce na mboko yo batinda ba conteneur ya ba pine ya ba nini nana restaurant nango pas tout soso là mais pourquoi ba individu ba sami ba aventure wana bozo tika bango bocha msapi kota ba français o bazo bat boko libiso bana la bino kuna mais banyangala kato ba vandi awa ba mataka avion pe ba ka so médico pour to no mona bon let ozokola libération mboka na chez na lettre té libération mboka na chez que Zaire comme toujours histoire nango Congo toujours comme histoire nango ok les histoire na biso ingé comme marqué tout cela na bateau physiquement. Guerre peut au matin. Maintenant, assuré bien le quoi. Et là, tu es sûr que Bomika Nyama, guerre au salam. Parce que des coups de bon ah, il y a la katana koufi. Là, tu es sûr que Bomika Bochab peut perdre au bima, wana wanité, peut perdre na kake. Zaka même moi nana le lope courir katana ndaku na bon. Nema ikote libiso pe le ndaku. Zaka ba on peut mai pe côté là, ba on peut ka bongo. Guerre au salam matin. Nous t'avons constaté que oh les loques d'être va côté qui mboute ndé va côté les bon que oh mutu
oh ceux qui basoda ba uta kancha ci ba yo sa intervention non ngonga Saoul esili ngonga ya pouvoir ekwei pouvoir ça étranger de basaka na bisote biso moko ba congolais tout un makambo ba député ba salaka nous sommes les Canadiens va lo sa mazo représenter yo zo représenter koko mazo représenter district na biso nous t'abondé tout tolérer nous t'abondé tout tolérer combien de bino bozola nanga ba papa nanga ba leki nanga ba ya nanga oboya ki posa la business bomi ba bis bomi ba taxi bomi ba nini et quoi qui pona nini Rwandais Ougandais énergie na biso to bebi sangote na ba fantôme o banyanga kato ba cheli biso na mutu na tama Mobutu ba koko oyo batato ba kosa biso ba zaina gwa po toka masoro to papa na biso vie na zaina gwa azana nguma dead. Dos guy, muto alo travaille dans le ministère ya BJ. Sikoyo yo ke ozananguma kwani. Okay? Te bona Mobutu bazana kisambon. Mobutu bazana kisambon ndeni poso ke longineza na mbongo ala comme premier nga lingi. Ya beta na mutu. La beta na mutu pour exister ça c'était pas rose chrétien, pas ni mais on est pas 90, pas ni vous avez na mentalité ba chakino na mutu. So bobangi viens ozana gwa. Nous avons eu des bino à ton ma campagne, basa la quartier na bonyo tout basa autozo mona klasala. Ba ipe cop mususu na ville ba banyangala 14. Ba mususu ba bandi politique na âge à 18 ans. Aïbini ba futa maïté, aïbini ba futa courant mais koko na ba carte la courant. Pauvre mut ba carte la courant. Ba to ko ba ida ta ko présence na beni bazo boma bango. Mais banyangala 14 banda ko na tangue zate. Bana on peut azana ni na Europe. Biso pe to contribuer belé na malheur mboka biso. Bekolo nyonso tu baluba bangala ba Congo bata bandundu ba Swahili biso nyonso tout contribuer la misère en boko liboso daka Belgique mo so flamand so ki wallon mais daka bon ko ben bala mais tout est comme bango biso tout to contribuer na est bata est ba aventurier ba frapper ba fungoli porte wana ba fungoli ya nini ya li feluana zo bombarder kona biso kuna pourquoi ba jeune garçon na bangwana oba ke duba bazo kelin na makila ya ba piepe na biso moko ya bandu ndukuna pe bazo encourager ka ko komela batwana ya kasa epe kuna ba contribuer ba bomi pe ba ndeko msusu pe kuna oza sur lelo OK soki lelo na zuma nduki ba china na mutu ya chibala ke ba kasa ba sala marche be ba rotomboka mo kina biso ko kufa ke lelo ba Félix ba chema boko oza sur lelo ba kasa ba rotomboka. C'est là qu'on dit que papa n'a pas botti na ngaba, mutu ba botti na limité aza plus que ngai, que on va plus que biso que on va na monopole à kolobela Congo. Est-ce que ça a sens? Botu na no bino moko. Bozo kemba, tozo mona que deba papa bazali ne maman na ngazala ka. Okende kuna musala 5 heures azonga makole vimbi. Pourquoi pas ba individu oyo? Na poto na ko kolobela biso te, ko kolobela ninga za bombe, na za na poto tout comment to organiser, to créer ta moi centre culturel zaïrois bien congolais et za te. Oza si lelo que ceux bazu munduki na masikita wana ba beti olenga ko ina mutu, ba tetela yo ko silika pasa ke olenga ko ba bomie. Tout va tout na ba question wana. On a signé que les gens qui côté l'imende que mende aux yeux sur la bonne marché no bomi mende que le comité international qui hôtel mais la biso to lingini peuple a comme déjà après à la fin d'informer on va l'informer deni antenne ab batuba ba chaîne yo sauter zaka ba courant pesa la kate c'est seule solution to que ça la zaka to neutraliser bateau physiquement to neutraliser bateau physiquement attention ba se regrouper. Bon, ça, c'est mon côté. Bana limité nyos ndebo. La limité ku onga pasila na kana kuna. Bana mbele ba pasila kana bango kuna. OK. Na kuna pasila na bango moko. Baza mukem na peta biso na moto. Armé jusqu'au dents. Balaxi so force moko, balaxi no force mo mais tu as la force to koli libanda papa. Tu vas intimider ko ta batote. Mokonzi ya service à renseignement. Ya Kinshasa avant na ngaba na soki mukinzi soki na libongo. So poko manyangala katwana. Il faut américain ya mais pour tout que panza ndaku ya maman ya Marie Misambu pauvre maman mo au docteur nem ta bomi mais pas to questionner docteur mais tema chepso makama kindoki na mutu to mo résoudre jana kindoki
toki to panzi ndako na ye mais ce que moto yoyo aosala biso nko oyo azoboma biso oke bakisi ezala te na pharmacie oke lelo ke papa nanga moya atya bacontener a eza te bandeko na bayaka bacontener esimba te bato batongi baflata oyo ezosimba te azokota yango mapango totika bon totala moto azokanga papa no na mama na yo azolalisa bona kasho parce akende na parti ya matete juge wana azovaa na lemba na tosala eloko moko te so yebisa ngai koke na ndako akanyama koboma akanyama guerre osala na pays na biso na Kinshasa so pourquoi ngai na bebisa énergie na ke boto la bandudu na boto na yo ya mais so ke guerre za bongo so be individu bazotambola ba voiture awa so sinanga ezake na mona mama na nga sepela na mona ba mama nyonso to bazana poto ba sepela ba travailler mingi ba sali mingi. Ok, mi bali na bon ba sali bon ba blague mo kweza la raté, ba abuser ba on a niveau mo kweza la raté. So c'est to continuer en kaka boy. Ok, to ke place mon côté. To luka mungune sika za la raté, mais sote mungune za kati na biso za na mona bangwa bazana bangwa. Ok, yo mo vanda raison ba ke ah. Na kambo mayanga lobi. To china gouvernement na soit déjà gouvernement so nana so bazate ba to raison c'est ko bongo mona ke américains za na kati likambango tangla za na kati likambango te pele ku bolinga baya ba créer ba secteur asika tourisme to créer ba secteur asika agriculture to créer ba secteur asika. Ok, to ko avancer mbo cannabis ba nyanga 14 baza donc bazo jouer. Ok, to za temps ko lobate tous en tant que oni tous en niveau en temo qu'il coûte qui pas bisoté qui en Angleterre ba mention ata makamba Congo te qui na parlement fa ba izate tous en bato ba ko lobela bisoté to pese banti valeur pour na komba papa na bonga ba miyibi ba faire souffrir koko na ngai koko moni bomengo ta kufi papa kimi. Ok, ame biso bana to ebateke ah bandeke mboka so kombo ngweza na to kimi to keva na mboka msoza mboka na bisoté mais ba individu ba renyaka kaka bazala kaka tilelo. Ok, na bango bazala tezo changer le monde mais nzamba zo senga biso na ngongo to boma bango to sla na bango. Ok, ngana mikola katia nazo cha équipe ensemble nazo mobiliser na chaque camp na chaque place to ba ke oui pour après Kabila c'est quoi. Ok, akei mais to ko saka lugala kaka bongo te faut te préparer. Ok, to préparer to chaba mama liboso so sinangeza ke na mona ke mbadia fufu ekita so so na pon kwango ekiti so sinangeza ke na mona ke ba bota ninyo ya pondu ekita so sinangeza ke na mona ke to encourager agriculture. Ok, essence za na prière ya c'est so sinangeza ke to congolais to tika toilette libande kuna toilette akati poto zana bomengo ona so sinangeza ke na mona ke lelo ke po Congo nzamba pesi somboka oyo nouveau Zaire ke munyo se faza millionnaire pourquoi na lobi bongo boy ngale na 2006 ti 2009 avant banda na kota na kati loko na losala lelo na ndosala mine na ba Congo ezapi terrain bato kazo ke libota wana esanga na ndosala or na biso ba 5-10 kg. Ok, bande kompa bazam so bazana state kazo ke bato na loso bazika terrain na bango wana ba bi ok to lisango na compagnie moko boye compagnie paye na mboko moi ke ba za licence na même jour to faciliter bloc juste to pesa assurance famille ne ozala ndenge ni tous en famille ba millionnaire na ba milliardaire na mboko yoyo mais pour ba eko kisama onza mapesi biso ba milimo nyosto mabe ba démon oyo ndeke nzamba la takabatu. Ok, ça tu n'as pas la takabatu tous en ba démon. Ok, est-ce que ko bomba démon oyo mutako sote ke o azana Kinshasa te aner azanan. Ok, na compassion za captain Angleterre. Ok, likambo botine hélicoptère likolo prrr ba hands aiza na ngote. Ok, tocha to bo santé to bo uti wapi to ko sa conscience na bisote et quand c'est to besa na poto pour mo se ko poto te oza Kinshasa c'est totalement différent. Ok, police va pese makoki wana te ke o nini te to za 10 millions d'habitants mais ba nyanga kato to mo na bon charge to tamo na bandako na bango. Ok, na ko sala ngonga mo kote parce que na sali ngonga mo ko za malamu te e bela no za na poto ba papa na nga o bo telema ki pona révolution policier pas ndo c'est non chaque fois que o bo chompe na mutuna bino pona futur tale nga soki na zate ke to continuer ka ke loko ekende liboso soki bongo attaquer mutu attaquer mutu yo mo kote wa attaquer bango ebele. Ok, ba attaquer bango ebele parce que attaquer yo moko atana combat to mona ki ango ponga za mona ba combattant. Ok, léo na zote mana pas zote ma comme diaspora que na zote ma comme moi na réfugié oyo alobi que c'est trop mona koli ke nazana histoire te nazali yebo na bima nga zamba sans graine. Ok, ya onde moyo yebangeza te papa nga kombo ezana nite papa nga za komba bato nazo mona te makila ma PO ADN na longa na mokili. Ok, na longa te parce que eza en benité eza ke pona ebele bazola ndanga na sima. Ok, pona ngika bato baye bakake ebele na bino boyebite na azali boso na nga boyepe na za sima na ngai te. Ok, mais loka malamu eza kake na ebike
peuple wana azan ngongane ko ki pour un changement azan besoin mon changement na OK na lobby o na motema na ngai OK na lobby yango parce que nazan na droit ya mabele oyo na lobby on peut parce que nazoko kisango OK makilanya surtout ezana maboko na ngai ponga na ndimi yango na ndimi kina tambu sabino mais pona tambu sabino il faut na sala likambo oyo OK o nyeso to kuta nanzela na ngai OK to histoire ils ont pensé biso raison parce que nous avons besoin de libérer bino. La seule façon de libérer bino on a la monnaie yango yo. OK, tout ça tout ça conscience dans cette que to boto liba Congo, to ko avancer. Tout ça bongo boy. Peuple oyo et peuple was informé. Le temps que c'est que mutaza rwandais, tema que bacha iloko na mutaza na kanda rwandais wana au clasher. Surtout boy bon nzela, tito comme ah pourquoi? OK. C'est ça son ngongeza c'est OK. Penemi na biso to kotsa liwa na katsa lupango na bango. Avant na avenir nini, avant na nini bongo boy. To cha nous avons ensemble et longo na général Bolozi, général nani colonel Jif, na colonel différent aux na bango pe otokuta na bango pe koto pe basala rapé pour nazaki na état major awa que bango nyo soto nyo cha ni moko spécial OK oyo OK ça oui ils na koloba bo fana lo bango OK to neutraliser bato yo to kanga bango bete ke na kaw ya ni nyo soto to na droit OK ya défense OK surtout que c'est toujours quand on a haute trahison OK mokile yo ki la bango mawate ngale yo landimi na za molobeli na bino ndi pe na za protecteur garant ya mboka na biso pour buzobo salamate OK mais so ngana tiki buzoba oyo na ndimi ke to sangala na ndimi ke na sa na ochabno na erreur makasi mais so ki biso nyesto na point nyesto banda to bomi bango OK oza malam to za solution oyo OK les exemples on appelle ça qui na parquet à matete ba te pelé OK ba parrain pelé ba papa pelé ba koti ba makala wana aibi mutuna makolote kuna ka lupango za ki aye bande ko belé OK non peut exemple koko papa nanga somba ka lupango mona passa OK nangonga muke tata moka sali eje bakangi koko nanga ba memie na ninyo na kasho OK so justice à bongo il faut te tromper na justice à bongo temps pour temps et pour et surtout travailler en bongo o chabo bangi na bato bazoya mais nazana sengo mingi koyeba kina otambo sabino na ne otozo banda ke bokonzi oya biso ya peuple OK abiso bana mabele to funga la business to funga la kamabele et salema ba place ba soda ba be satana ba ngona ba kan ba ndoke na ba zamba wana ba la biso ba sombo ba la biso ba lobe ebele ezala moins cher pesa ki bilona so tokolia kongola lia kanyoka kongola lia kakoba OK na place ba prisonnier bele pe to mona ba onde musala bo sala yango wana bokata banzetana po to funga la zela na biso iba zela et salama mais tolonga bobangi bobangela ngate ezamboka osako kundi mutolo na ngai batoto obunda na bango eza ba étranger tezate ke oba na sena bango bazana bambo amisa to bien ninte OK bazana ngo bongo te OK toza biso nyoso to ne même trois bazana ngo même trois ngazana ngo ndepinga pe papa na ngaza azana dinge bazana ngo OK mais toko tika te ba noko ba continuer ko kosa biso bazana banguma na tango mobutu tango ba kosa so rwandais o empire tuti o ni moto ki na likambwana te na minute zake empire noko ifoto liae o luzolo bambi bumae o nani bongo liae OK o mona ke tozo solution na ngonga muke OK mais ekosalema OK nzamba azomona ekosalema mutu pa ko sote ke o pa ko renforcer sécurité ni te basa ba blaga na entre bon na bango même ba soda wana bondo obeta Joseph Masas na mutu okangelo ko ngana zo ebisabino ba onde obeta nani Saulu Masas na mutu oto bengi Joseph Kabila ren oye koi to continue ma bonde la ligne libération et la libération to komisa nzambe oto ganga gloire à Dieu oto mona munena nzambe oto kolobela nzambe oto betele maboko po ce que za la ka pona biso ingesa la mate po bikaka to na moni na nzela pe na peuple nanga na 7 ans na sali na diaspora nini nzambe faza kat na biso nzambe ne taza za libération o ngama za libération te po ce za ka pona ngai na peuple nous mo bine to za la kengeza impossible OK mais ezo comment possible pour nzamba na biki ngongande yango ngongande ya ko diriger mboka ne koki a utiliser so comme instrument to ko diriger mboka na e mais yango ke ba to yo o diable la lati kat na bango to neutraliser bango za makila mabe makile ko exister sous terre mokili bana ba ko za la pete na mokili oyo OK vous appelez les sons ko tangisa ngai o leader na leader bino na nouveau zaira lobi o bo poninga na za appelé na molobeli na bino o bo poninga pe na protéger bino na créer armée super armée ya sika OK ya onde ke to bandana no ya onde ko na biso banda ko to za 4 districts za munenete bazana Gombe bazana Makampa bazana place différent chaque muta ibne na ko zo na marque na e admana fio admana baza pete ki baza sophistiqué pete to raison bon te comme politicien américain belte baza bongote ba garde na bango pe ba ko sa bon pe mabe po baza cousin na yo baza na bino eza tribu moko pete ko sa la revanche parce ba bomaki ni bongo te po ba sali pe lo mo pete pour na tribu na bango
ok baza o nzamba bengi ba homme animal ngongango ekoki to sacrifier bango ok pona libération na biso ngape na za sima na bino 150% pona komba bino na victoire zamba zolo kumu penza na biso ke ane otozo banda eza ane oyo peza ke a joie na biso eza ke ma miso le so bino na miso na biso za ma miso ya esengo ma miso ya kokumisa nzambe ke ba demo o bazali so tenir apocalypse lo bike to craser ba nani ba satana na mutu ba satana ngo bango ok to vaina bango ana Kinshasa bango ndi baza ba politicien oyo to bengo ba politicien bonde baza ba toyo ba soda oyo bonde baza ba chef bananyo chaque mutu na nina a diriger on a pese loko ok ngai na pese yango ngape na za pe responsable nango na kombo ya libota ya bana ya nouveau Zaïre na lobike to éliminer bango ok to éliminer bon physiquement ouais okanga okangi mais obo kongaite pour éliminer physiquement ok pour la seule solution on a na ndenga na kati ya mboka o so to lingike les 31 o beto lingike na nini ane otozo baneza ane malamu to sali kambone salama to yoka makamu susute to s'organiser ka ya vanda wa wo yimta za jija za via za nani o aza procureur na matete aza faux esprit yimta sali bon ok pour dire nae pour justice to zana ngot parce que so héritage monta justice surtout ça c'est justice la photo ça ngota miyibi o bayiba na mboka na nini na ba kiti na biso na ndako bayiba banini na so tumba bango mais ce que bon moto yoyo wa bomisi bat na beni wa bomisi batu na ba marche bomisi bat banini azui avenir na biso o to ko somba ngol société que ndenge kei ok to kanga maboko te to sale loko wana weza la seule solution o ngai comme leader o kina kamba bino pelobi pena telema pe makasi ti tolona misisa ya génération à lobi pono to créer na nous Zaïre te Zaïre nous et contribuer dans la mokilité na nike to contribuer si ko na mokili na va to contribuer mokili to craser bato onyo surtout moto ando pesa nani ya Saoul mutu makasi nzambe pa écraser le loki bakangi ba mbongo na ba pesa ba sanction sur ba pesi ni les victoires za maboko na biso mais to longo le loko ok o guerre au salamate o nenga te Kinshasa za biso ok ba bank so Kinshasa ba fils ba papa mwanda bank si biso po azwa ba futa bango ok ba futa waza salaire o l'équipe de maman na kina msana 5h du matin ok avant na parlement futa kaya za ile bo ba futa o mo so sénateur ba futie to cha mutema na bango te ba koline no ko biso to kolite ba koline ba papa na ba kolite papa ko ba souffrir ba papa ko te ba suma ndako na poto mo ba tika suma mbako na poto ba suma na mbongo moyibi ok ma papa ba tika suma na mbongo moyibi te mama la mka charge na tongo atala ba bill wana nyoso tu ok so que ça bon ok la 5 no kota ba mama ba papa ndeko na nyoso boza na kiaso wocha na bondeli mais nzambe déjà ki kolela na biso ce qu'on a mis za ketoko kisango mais pour ko kisango to éliminer bato guerre pe osala matin na Kinshasa na promettre binango ok nzamba za lokumu ke libération na biso za maboko na biso sikoyo na sepeli pe mingi pe ko kabino ngala za malamu na doze la ka ke bino bochanga na kits na ngawa wana lengo ngeo koka pe na promettre bino ok na vie na ngai pe ndenge pe na auto annoncer boy il a kisi ni na za capable ya kosala pe lengo ngana pe koka ke pour to sécuriser la frontière na biso merci nzamba za lokumu